MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut, na bana ko loba batinde nga ba video moko. So landi vidéo oyo yobakeli numéro bien liboso na ezali. On a meki ko expliquer le pourquoi je parle de la sexualité. Simplement parce que sexe c'est un piège. Oh Satan azo kangela ba amebe, la zo emprisonner ba amebe le po amemana li felo. Eze loko batu balingaka mingi. Eza ba masolo batu balingaka yoka mingi. Omona so bobeti masolo magoda tala ba partage, tala ba vie. Mais bolobeli marambo mususu. Ya série ya vie, tope marambo nzambe. Mais on a ba like moke ba partage moke ba vie moke. Allez-y comprendre comment le ko eza na ampleur koleka nyonso na mokili. Bato babani ko landanga depuis baebi que les moyens les plus faciles ya ba transfert ya ba esprit ezali par le sexe. Et les moyens les plus faciles oyo diable akoko zo vie à mutu pour détruire c'est par le sexe. Na lobela ngo tourna ba vidéo. Et na lobele lo kona ko lobela awa. Donc si j'en parle, c'est pour épargner des vies ou encore des âmes na boloko ya moyini satana. Bato ebele o bazungolo comprendre ba thème nanga ebele baza ko sepela. Ebele ba yembi Yesu, ebele ba tiki via kindumba, eza ba témoignage nga na zwaka inbox. Na ebi ndeko mona bosa na na TikTok. Na ba été attendre na lobela mingi mambo sexo vie sexuelle désordonnée. Akomela nga epsinga grande dame obi ke otik sange ko boy. Allez-y comprendre, mais une personne viendra au commentaire pour venir m'insulter ou encore raconter n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'à côté dans le bel sujet à sexe net on est na yo quand on est na vie. Mais so na le belaka yango parce que ngana ju mission le belaka yango. So yo le bela mamba fumbo na makayabu, ke le bela fumbo na makayabu. O mususu beta masolo o ya beta kana a eza o musala o ya zui. To révélation to conviction to pe ngana zui oyo. Pour délivrer des vies, s'il vous plaît, soyez tolérants. Ok? Ouais, désormais, dans mon question, il y a mon team de bon on a bloqué. Déjà, on a bloqué bateau belé. Bref, batin dans la vidéo. La vidéo, on a et na ba ina ocha sur na miniature te hein parce que sur ocha na miniature te ezayete. Mutonga na posté yendenga na moni na vidéo nanga mais bozolo bananga keza yete bo problème te na sina singa pardon na vidéo eleki hein donc mutu nyonso oyo et amonaki na salaki émission et baloba nini injustement na kombo na ye alimbisa ngai batinde ngai vidéo na nini ezana kati moi mobala ju mundu ya bimisi moi sina mbali couple bati banzi mona mamba bazo sakana moi c'est avant kiti mobala ko telema azui ngondo na ya bimisi mama bani ko kofi baso ko lia so ko lembola et monani boye monani du coup et comme na portrait ya bato nyonso na ebisa rabino so ibo munye logo o eza anormal bato ba normaliser on sait qu'il y a un problème il y a un souci quelque part. OK, voilà na zo mongolo comprendre mambo belé spirituellement surtout sur la sexualité. Yango moni quand on autour de nous bandil na yena éveil conscience ya bato satana malin. Alors vidéo na isi etamboli mutatina linga ngona tuni eza bana ngana ebina ba ngote alobino eza ka bande na biso ya ba TikToker ndenge expliquer nga lisolo moko linga mobala moninga et pour nous prouver na ebitena nazo prouver mukolo mobali to o linga mobali na e nda sali loko wana certainement pour atteindre de l'autre certainement net mon kilango liboma ba partager en commis partout avant na expliquer bino mabomba mi ya vidéo wana na auto lo baso monye lo eza normal ba commission normal c'est qu'il y a un problème na lobi boye ndeko mosi ndeko mobali bino bo salima ambo bo sali wana ya salite boza ba famille boza bana te lobi bo botaka te Bible zolo mona bulumbu moboti na été. Ata bano boboti te bande ko na bino ba famille na bino vraiment. Comment na babilo ko ndengo na est-ce que ça honore
tokende wapi na mokili oyo ya bato nzambe. Yombo moni mutu sans nzambe. Bible zobenge homme animal. Une personne sans Christ, la Bible l'appelle un homme animal. Pourquoi? Parce qu'au sala marambu na boniama. Mutu ana Yesu par le Saint-Esprit, ana ba maîtrise. Aibo sala part des choses, aibi ko discerner. Aibi loni na sala ninya salate. Yango na koloba na yozo la nanga yaya nzimela Yesu. Et au préserver na mabebele, tu ne perdras rien. Mon coach a chrétienne. Mon gars non se pela na ngana, ce que imaginer na chrétienne. Na ebi nzambe. E batela ngai. Sa yango ndeta musuto yebana te. Nde singa vomi kata na dong mutu na ebi teta musupende na ana bomoite. Na eba mo mususu musai na nzambe mo to sola na sekep singa yosu Yesu te. Nde shege kutu bien nga shege bien. Bomoni basi bomoni video wana ka nde bat batali yango yana basi ba okeluka mbali wana ba okomela en privé parce que ba sepeli nango encore mutu rouge ya propre ba sepeli nango ba okeluke de même ibali ebele bazara bazoba na mambo etali mambo nzoto magoda kande ba moni video wana petite ange li yango bien azolia lisango bien azoyemba beata bien ezani beyanga azoyemba ngo bien faut komela inbox akepe kokoma après bakomo kutana bakomo sala ngo nde yango mona yakia na préserver bino. Vous savez quoi? Le piège c'est quoi? O bat musuta musuba ebite pe ba omonate pe ba oyebate na molimo kutu na note ya molimo to lobela ngo ebele peut-être na rochite na moke na suka na bomoto kako na pe bino des témoignages comme ça et aux ongisa bino pour comprendre. Il y a deux couples moko, mon en Angleterre, mon en France, même histoire mais ba conséquences différentes. Bon na molimo ndenge moko mais na bomoto différent. Le homo savantara mobile n'est pas moninga jonanga tika so razuyo tika mobile nanga wana kande balobara bolingo mo se vanda na matoyi faiblesse mo se vanda na matoyi koyoka ya mabe mbala ngokumisa mbala ngwaza ndene aina ko piéger mbala moninga o ya français na ko piéger mbala moninga bimaki te a invité mobile moninga a obongisele machine à laver tanga a séduire a koina e bato musolo wala bazanete bandoki mambo mobala moninga banda ko betala matoyi na ya moniki no ezalo kuta mungo nsuka na lisolo boya bia ayo pe longa kuna mbala ngokumisa nyonso ya malonga motela mona ikuna bon yo bimaki na ebitumbe bandi ya poto ya Angleterre mwana kota na ba détails lisolo ezate même histoire nzo ndeza ba jia moi sinambali et ba couple belé ba sala ango na poto belé ba sala ango akebi malambala muninga résultat sida 6 mois après do ba yeba ki baza maladie ndeti muswa na maladie wana moteme ko magema befwa bebisa bato nyonso moi sinambala ba yokana ba bebisa ba moi c'est bimara mobala bimara pour ba bebisa bato bazo ba candidat ba kokana biso nyonso to kokani. C'est ça. Faites très attention. Na nyonso ya atiraka wana eza physiquement na molimo kuna kutu c'est grave mokili so eza poli lelo nzotologie Bible zoloba lisumu mususu eza libanda nzoto mais muto osa ekobo aosuye âme or si l'âme est souillée au monde nzambe te ba mikolo uto lekawa na lobela mingi sur ba conséquences il y a sexe vie sexuelle désordonnée to ya sexe illégal veut dire hors mariage vie ekobo vie kindumba emprisonnement satanique bato belé le so ba mona bolamu te parce que ba vidaye parce que par le sexe on peut te vider par le sexe on peut te décharger par le sexe on peut aussi te charger
des énergies négatives, vie baby, ou kitoko, mais batala à côté. Ou mayele, ou soit mosala te, ou bunda ko sala onyo so mutoko sala, mbongo mona narate, ozo kemba po anene, magoda. To benda batumatoi, mais vous venez m'insulter. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant.
le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban plantés dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.